à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Commentaire, soutien, maramnus tozana au besoin. Et na kati émission na yambi batumi balé. Oyo na kati émission lo bo découvrir boyo kabango. Mais cette fois-ci, vous avez cette opportunité à mon soubilong na bango na gauche nanga naza lilo na mwana mobali oyo na dino masamba ola ça déjà bromo na e mbadingo a présenter te yemo peut-être à se présenter bromo na et na droite nanga naza sou na maman a kana kati émission 100% stable découvrir makambo ebele. Je viens de le dire, je dois commencer premièrement na gauche nanga na mwana mobali boyeba je suis avec qui et qu'est-ce que j'ai fait ici et dans cette émission 100% stable je viens de le dire à qui je dis bonjour. Bonjour. Partout au monde, je viens de le dire, c'est Afrique Info Télévision. Premièrement, Kombonani. Kombonangai, Lutumba, Ndomanu no Jean-Claude. Nazali moi na liboso ya papa Lutumba. Donc papa Lutumba bo mona ki wana o bozo mono yo. Ngai artiste musicien ebani monde entier, ngande mwana na ya liboso. Voilà, là vous avez compris, il est là, il vient de le dire, fils aîné, il y a papa Lutumba. Et dans ma droite, nazana maman. N'habité Azanani. Né dans le bas, beaucoup découvrir quand la émission Lelo, je viens de le dire. Bonjour maman. Bonjour. Partout au monde, c'est la toute première fois. Kombonani et Awatuza Wapi. Awatuza na cabine numéro 24 et pas ya papa Lutumba ndakune ya yolo yango. Nazali moi si na maman Jeanne Mbole. Maman Jeanne Mbole o bayimba na banzembo o ba na banzembo e balazaire ngai yeyo. Oyo ndenda kuna ye yolo e pa ibana okezaki obeta yango awana yolo e panga na zali. Voilà nous tsholo ba wa kombo ya kombo yeba na déjà batebe ba yimbelo vama banzembo et Maman Jeanne Mbole yeyo e balazaire o papa stima yembi ngai na 1972 nzembo esalaka succès makasi zanga mamango. On a Koliboye na vandi siko. Yo mamango oyo Koliboye vandi siko yo na époque wana zoka baba monsieur belé papa za osala azwaka mwana muki azwaka mineur betele sono lisolo muki ava batoko tabanya lisolo esa mwana ndenge ni nokutana papa nde nga nakutana na papa na barte papa moninga na yolo na lopango na biso ayaki epai ya Janine Bangeleka yaya wana azalaki mwasi moko ya sango koleka leka na kipokota na lopango wana nda mona kinga bina moni mwana moko ya muke wana sepeli singa ya zongisi réponse abi mwana wana ya bijana bi na ebite kombone mena moni ye wana na sepeli na mwana wana nde ya jana ya ko benga ngalo bi ya kana notala papa Lutumba zo bengo nga na linga ka via musicien te to ba grand frère na nga batanga mingi na linga nga ba musicien te habité ya kaza ka monsieur Sori nde to sorolaki à partir de libale paye ko bandanga nayi en tout cas nazaki na fin ba 16 bazaki na 16 ans mais comme déjà pour la côte à 17 ans mineur nazaki mineur mwana muke lelo na âge lelo na 71 ans nazokota 71 ans. Là, vous avez compris pourquoi je disais, na droite, c'est na moi na liboso où il y a papa Lutumba, en tout cas, moi je dirais, il y a de certaines questions à poser dans cette émission, mais je voudrais comprendre autour de moi na liboso où il y a papa Lutumba, autour de maman déjà za awa, maman botio yeyo ou bien kaka nenge biso africain tout ça. Tenga maman nanga komone Gela Bernadette. Abota biso na papa azalek na nous jeune mwana muke to akimi balenga na leki ya mwasa la ninga komone Marie-Paul Lutumba azara na France to biso mi balé après Marie-Paul papa botaka na mwasi moko na ngiringi komone Sedou maman na Zizi donc komone Lutumba Salomon après ye Laura Mujinga Lutumba Laura Mujinga na Matonge après bango papa ye ko bala abalaka mwasi komone mama Kelani mama Kelani wana botaka mwana liboso mwana mobali mwana wana mobali akufaki après yo ko bota mwana ya mwasi komone Sylvie Nzengo Lutumba Sylvie Nzengo azali na Paris après Sylvie Nzengo papa yo ko bota Robert Lutumba Mdomatezo Robert nde mwana na biso ya suka donc tozali 6 to bana simaro toza 6
toza 7 te toza 6 donc papa tu mabotika bana 6 aboti bana 6 soki mama oyo ya biso yo Jeanne Mbola avec na chance ya kobota nde tokozela ta ba 15 mais mama azaki chance ya kobota te azali bongo donc mais biso tobanda na ye totikalaki nakanisi toza na ye toza bien bon ce qui est arrivé mais tosolana no certaines questions avant ça mais je dirais maman na autre chose déjà témoignage awa mona no alaxi biso niveau ya muta malam na yo niveau reconnaissance o ya zanango envers yo vandaka wapi awa na Kinshasa navandaka na ndako ya Lutumba tonga yango eza na yolo ndako ya Lutumba atonga na mutoki na ye na mbongo na ye ndako nga navandaka Lutumba sombi lopango oyo na balabala ngidinga atinga mwasi na ye na makangu neta balangai papa na nga famille na nga balia mbongo na ye azunga mwana muke asali ndako oyo atinga na ndako oyo akufi atikinga na ndako oyo lelo oyo obengisi presse précisément na oya mingi pa no poyo mto vandaka tu as le temps ya koyebisa ba internaute to ba otala biso ba kontipe ba otala biso pourquoi obengi Afrique Info il y a des chaînes aussi au baza awa baya ozala message ya kopesa pourquoi message nanga ezali boy histoire nanga eza mawa ndako nazo vanda soko na bengi yo presse bengi mwana papa Lutumba fallait na benga pe baleki ya Lutumba ndako nazo vanda eza ndako ya Lutumba na vandi na ndako yo ndenge mwasi avandaka na ndako ya mobali na ye bana Lutumba baza bana nanga baza bana binemi na ngai te na vandi awa ti Lutumba kufi atikaki maloba mwasi na ngai akokufa awa na lopango oyo bana na ngai bokokunda ye mpo nga leta akundi ngai bino bokotikala kokunda mwasi na ngai oyo akozwa loso aye kotikela mwasi na ngai oyo akozwa lipa aye kotikela mwasi na ngai maloba wana atikaki na Marie Pauline na hôpital epai azalaki Marie Pauline ayaki na maloba wana aye koyebisa na miso ya batémoin bazali mama oyo avandi wana aza témoin ya maloba wana bapasteur mpe baza batémoin ya maloba wana grand frère na ngai ayaki na Kora Simaro azaki koyoka makambo nini kolekana après mort ya Simaro mais lokola Marie Pauline abimisaki maloba wana grand frère na ngai azongaki na kimia kaka lelo le même Marie Pauline abalukeli nga mama na ye azenemi na nga te je dois aussi revenir il y a des gens va kuti biso ka sikoyo tango lo ba Marie Pauline bamsu bayebi bayoki kombo me bayebi ete na e début apa via tanga kiango mais batmusu bakuti biso ka siko Marie Pauline aza nani oyo lelo alelisi mama mukolo Marie Pauline azali mwana ya papa Simaro ya mibale aza pe mwana nanga po aza mwana ya mobali nanga aza mwana nanga aza nemi na ngai te mwana na ngai namoni kokola na bango nyonso ndenge bazokola lelo Marie Pauline azotangisa ngama ya miso me na maloba lobaki a changer maloba atangi soma ya miso na oya liboso koto na tuna lisusu papa grand frère lelo oyo maloba mama bobotami belo tukotanga awa na yoki yo ba épargne batu misusu mena yoki atangi kombo ya Marie Pauline oza petite sœur na yo potanga ki awa maman na ba dire na ye ozo approcher Marie Pauline eloko moko na ba dire ya maman ou bien Marie Pauline pouvait avoir raison peut-être de le dire ce qu'il vient de le dire ou de le faire ce qu'il vient de le faire. Non, Marie Paul a raison à tamokete parce que au moni ngana ça na casier judiciaire. Na na casier judiciaire na ndo na zolo baboye ba konzinanga ba colonel banani ba boye ko epi makambo yo ba sepini na ngote. Na ça na casier judiciaire. Mais eloko un simple audio beaucoup de un certificat d'enregistrement. Un simple audio. Baka audio moko boye cassette mo pambo ke te yango to ça c'est non. Qui a fait ça et qui a pris cette opportunité eloko wana ezali Marie Paul na Lutumba Lora Mujinga. Ba petite sœur nanga mibale. Et ba comme lelo misatu na Sylvie na kati. Ba misatu Lutumba Nzengo Sylvie. Ba misatu Nzengo na zo kombo ya koko nanga ya koko ya papa nanga. Bango botama baibana mike bayebite na iba kombo na bango na ndenge uta ba ndo matezo kombo koko ya papa na ye. Donc abaseli eloko moko ezalaka te na mokili parce que bakosa la certificat d'enregistrement sans que batia kombo na ngati non. Yango pe question exemple parmi ba question tonto na siko pour maman
avant na na lupango avant na oya na tuna nazo ngal suboy po na za pena bolo bo comprendre na za pena bo na besoin comprendre ba blo msusu mama yo vanda na kata lupango est ozana buku ya lupango na maboko bien nda uka ba pese koza mwasi na nga ba reconnaître ndenge ba bala yo vanda na lupango awa me buku lupango ezali pa na hote lupango ezalaki na kati ya chambre na yo ou bien chambre na nga na lalaka mokolo moko tozaki matata na papa ndenge mwasi na mobali bazaka matata na kati ya ndako naye komona noko nzuzi akoti ti na chambre na nga aza leki ya mbanda na nga kelani akoti na chambre na nga abimi na buku ya lopango kobima bima na buku ya lopango wana esalaka nga bien te loko toki matata makasi na papa ake nango nde epa bakendaki nango papa akendaki na lokalite so akendaki kosala nini me asalaki kombo na ye alongo mwana moko azalaki na kati ya buku ya lopango te kaka kombo na ye moko donc papa Lutumba na buku ya lupango oyo a part kombo na ye eza na kombo ya mutu mususu te mais toyebi ke abota bana e atika basi mibale oyo batikala en vie papa Lutumba atika biso parmi basi wana mwasi liboso oyo avandi na biso ya mibale oyo avandi na biso e ya liboso aza wapi mama Hélène aza na poto papa ntango azwaki nga nazalaki na mwa complication lokola nazalaki kobota te bakongo batindaki abalaka mwasi ya monoko ya mboka na bango ya mokongo nanga nde abalaka mwasi wana me ntango asombi lopango oyo na ngidiga awa na yolo alobi na ngidiga awa numero 24 kamina abi mama okovanda awa nasi na zwi tosali mwa mikolo nakobwako na balabala te ti ndenge abeli ti ndenge akei poto tozalaki kaka na papa Lutumba ata tokoswana ata matata mokolo moko atika kobwaka nga na balabala te nazalaki kaka na kati ya ndako na ye nakoli na maboko na ye nazalaki moke nakoli monene na maboko na ye azalaki na ngai mabe moko te. Merci beaucoup. Lelo oyo koyoka ba dire na yo vieux basali mukanda oyo yo oza excusez na terme oza inconscient na mukanda wana bakoki kosala ngo pe evandi na ngo pe ba reconnaître ata yaya so ayati makeli ba tie kombo na ye mais nini oyo esalami lelo boza choqué bino mibale bo inviter presse poto solola poto ana ba question mususu non baleki nanga bateki parcelle oyo sans kenga na yeba avok batata na biso batata ya ngai bayebite ngai yaya na bango ya liboso na yebite ke bateki lupango oyo bango baza bana basi baza baleki bana sima mokongo nanga bayisima nanga bateki lupango oyo soit disant que papa lobaki na audio lupango eza ya bana na ngai 5 c'est donc eza bana na ngai 5 bango mais audio tanga ba kombo na bango tanga ki ba kombo na bango atangaki Marie-Paul Zizi Laura Sylvie na Robert bango 5 Robert moleki na biso ya suka yo zaki te atiaki kombo na ngate na audio wana atiaki kombo na ngate parce que toyina ba problème nga na papa ngape na papa to tamba problème ya mama ekwei ngai na telemaki na lobi na papa na ngai boye papa c'est pas honnête au doit camarade ya papa na ya maman qui ya Jeanne Bolé au comme c'est moi si na yo j'étais honnête comme moi si comme na ye Yvette tant on a lobi likambo wana et suis papa sili kana niveau que alongola ki nga mona na ye alongola ki ngai na zo ba likambo botala nga bien Jean-Claude Lutumba ngai alongoli nga mona na été na vanda ikuna abengala nga même na lupango na ikuna je parle des audios yo tanga kombo na zala kiti oui na audio wana kaseta tie kombo na ngate mais na testament oyo abi kombo na ngezali na lupango ya nyonso tu na elingwala na oya awa et puis na mibeko na biso ya l'état audio comme tel les testamenté parce que na kati audio wana ya ba makambo ebele za wana ya bien te mutasala ki yango eski tant papa sala ki audio wana azali na imer nini akoma na ni na kanda azali na kanda azali na sengote aibo pesa mama Jeanne Bolé 10% est-ce que azali na sengo soko yoki audio no ba papa azali na kanda alobi ke na lupango yo na lingi mwana nga liboso azate aza Jean-Claude azate ba na parcelle na biso mo ya bibwa balongoli kombo batie mama Kelani puis na très moko ça mona batie Marie-Paul voilà donc audio n'est a faux audio nazo déclarer ngo utile lonzo bakiza audio moko ya lokuta
basali yango papa azalaki inconscient ayebaki te avec malade avec tension avec malade avec santé malamu te s'il vous plaît pardon leki nanga mwasi avant yoka maloba o papa lobi na hôpital ngai to vai na papa nanga na hôpital tant ba opérer awa hernie to vai na hôpital awa na itex voilà bozonga ni na papa to zalaki avant kutu baba audio nyonso esalama papa ba opérer na hernie na itex papa na 4h du matin la musinga lobi nanga bo Jean-Claude oyebi opération o kokende nanga mobimba yango wana abi kokende nanga mobimba yango na ngabzo papa. Voilà, en tout cas, comme on dit, ils ont maman makila, ils ont le coup salamaka na papa. Papa 26 mois na naï asolo naï. Oui, l'obamaka, nous ne connaissons pas. En tout cas, vous essayez un peu de comprendre. Ils ont passé oyo. Moi na mobali a raisonné comment papa na yaza considérer comment na niveau ya oyebisa oyo biso na bino to yebité merci Dieu levé dans cette émission 100% star et tu as l'opportunité peut-être tu as la chance ya koyoka ba dire amuke j'espère zala mobali il y a des gens qui nous suivent pas lobi nanga boko ke nanga mobimba yango nazukende donc na ko vivre les sous na bino alors ce qui le don na kufi basi nanga mibale mutabenga na bonda banda ko wana zate parole oyo nazoloba nzambe asali likolo na se nzambe asali likolo na se aloba na ngali kambo wana na hôpital na 4h du matin mutabenga na bango te na mapango wana mibale na zanango mutabenga na basi wana te papa mutaloba na ngali kambo na photo ni yango nazoloba so azoyokanga nzambe azali likolo na se so nazoloba lokuta nzambe azoyokanga so na tuna question moko tango yoyoki audio wana la technologie change. Oui. Vous êtes conscient que voix wana ezako bimana audio, eza voix ya papa Lutumba. Nazo yebisa bino boyi. Voix wana eza voix ya papa nanga. Mais audio wana ezali mabe, eza info audio. Eza na ba makambo be eza na kana yoka kion. Ndaza mutaka judiciaire. Donc on peut dire il y a des pauses. Donc sok na lobi tok na kene nango, il y a des pauses so na no kene na leo na info PJ. Ba décortiquer ngo et ma faux audio. Comme il y a une succession to sala de succession na biso. Na 2019 tant papa Koufi to eki ngai Zizi Robert Lutumba na tata mwasi na biso to kende no te de vite to fongola succession na biso parcelle mon batik c'est parcelle ya succession oyo za ya succession Lutumba je dois revenir maman en tout cas ils autorisé to me permettre biso so lingi question répondre à biso au semble la église ni na za mwana na kuli na catholique mais na bokoli na biso tozapenda kendaka na ba réveil. OK. Okoli na catholique tobi ke ba mama légionnaire bazotala biso ba sango ozape ah na za mama légionnaire ba mama bazotala biso o baya pe otala batu bayaka est problème na yo ni ovanda ka boye ne mobala kufa est ozape visite ya ba ce que nous appelons ba sai na nzambe ya catholique o baya po ba lendisa yo ndenge zala ko est ba sai na nzambe pe ba sango baya na lupango basango baya na lopango papa azalaki mpe na abe na ye oyo azalaki koprie mpo na ye ntango papa akufi mesela abe ayaki asali priere bon priere ya kopanza matanga moto asalaki abe mbole bon abe mbole aza koko na ngai mais abe ya papa mpe azali mais nazomona ye te mikolo oyo ayaki mpe na message ya papa ayaki topriaki na ndako abi papa yabaki na ngai nabondela mpo na ndako mpo na yo otikala na kimia salaki pe prière. Merci moi la prière. Lelo oyo. Na yo doit vraiment atteindre to vandara a. Tant aux un message et nana yaki ko ebisa yo et salamika ba yebiso ke lupango ba tekiango. Et nani asomi yango soki ba yebiso mutaso. Est-ce au moni déjà moto ya sombi lupango oyo soko moni kombo na ye. Nani est-ce aux 8 ans au na ye otune salami ndenge nini tu as le temps vraiment de dire oyo yebi devant caméra ya Dino Masampo histoire ezaboy tango papa kufi tozana matanga toza kolela o nazoloba mama wana vandi na se azalaki pe comme témoin tango na tovandi na matanga tango ebemba papa ye grand frère na ngazaka na Paris et pa yaki na kora papa abi mobala leki na ngakufi na koiko zanga te mais c'est battu Philippe Mbole ayaki na matanga tango to bandi kolela nan papa za na cinquantenaire namoni Marie Pauline
baye Marie Pauline Lutumba na Laura Lutumba na noko na papa Martin azaleki ya papa ya suka libumu na bango bakoti bakuti biso tovandaki na ndako. Marie Pauline dazwaki parole abike naza message papa tindeli atikeli ngai papa atikela nga message bowana alobi na nga ke papa lobi mutasimba yote papa lobi totalaka yo soko tozwi elamba olata soko tozwi ya kolia tolesa yo atake mama kotungisa matema aloba papa atikeli biso toloba na yo yango wana biso nyonso tobandi kolela mama vanda likambo moko ya kodéranger yo eza te natikalaki bakundi papa esili après 1 mois et demi namoni Marie Pauline auti poto aye lisusu abina nga mama naza masolo to solo na yo benga famille no nga famille nga yo ko koloba makambo ye wana ndeko na ngazaka na poto ya mobile awa na famille penza basi na basi mais oyo azaka na poto ndeye mutu oyo ko koloba ne likambo ya kine bemba papa bon ça va na ko benga pasteur mobile petite sœur nanga papa bubu ayaki mwana nanga beni azawana mwana nanga beni ayaki na bina bango Marie Pauline bakota na salon wana après 2 mois atia audio na yo wana ngana bi ngana kokota koyoka mongongo ya simarote na ko supporter te na kokoka te mwana nga beni akoti bakoti na pasteur ati audio ne wana bango bayoki tango baye ko bima papa bubu avandi pa Jean-Claude afandi ngana afandi papa Ndongala azande kwa papa ya boti papa Simaro Chako avandi ye Marie Pauline avandi Laura afandi abina nga mama papa lobi makamba lobi benyo yoki benya lobi na yoki omoni teke to teka lopango ozwa par na yo lia na otango za vivant na bine sala oyo lingi ko sala wana réponse na ngata ke wana bisala oyo lingi ko sala basimba kinzela o ba facture coureza après ba facture courant o ezala ndako awa mutazala ki responsable Willy Tafar bangona gode bato baza ko futa me batiki banyongo ebele basa ko lia kaka bambongo banyongo ezala Laura Mbola sengi Laura Lutumba sengi ba facture na pesa on ndenge ni comment muse mvula ezalinga bi o papa sombaki lopango na maboko ya muse mvula alongola ki kombo te bazwi ba facture bakei ti ndenge na ye komona avocat Landu aye koya après 2 ans avocat Landu aye akoti na ndako na chef du quartier onga nazali avocat ya bana ya Lutumba na ye na solo nonga binga ye makambo na yo solo na yo bana Lutumba batindi nga na solo na yo ngabi na boyi te eza nino oyebike lopango bazoteka ngabi bon lopango yo vandaka oza informé te avocat Landu bazoteka lopango oyebi ngabi na yo ki yango kaka epai na yo ndenge ozoloba na nga loba na yo wana pe chef du quartier avandi abandi koloba lopango bana balingi bateka ngabi nayebi te chef du quartier ye wana ntango bayaki na chef du quartier bakutaki lopango na nkombo ya papa Lutumba ya bana te kaka papa Lutumba ye moko soko chef du quartier te bongo basala soko mikanda ndenge basalaka wana nde bayaki nango basali mikanda na bango après naye komona avocat ye alobi lopango bateki papa alobaki bapesa nga 10% na age na nga 10% nalobi na avocat ata 1000 fois soko opesi nga na kozwa yango ata 500 francs na kozwa na kokende na nga merci avocat ye ati mbongo wana apesi etikali basombaki lobi basombi lopango na 12000 125000 ata un peu maman s'il vous plaît bato baotala biso ntango bapropose yo koyoka façon na yo koloba osepele na message wana teke toteka lopango mais c'est ça je l'ai dit natali expression faciale na yo ntango ozoloba osepele na message wana te ezali na façon olobaki mokolo ke non je vais pas mais bosala oyo bomoni na sina oloba mpo baabana koyebisa bango teke bobima alors ntango oyebisi bango olie bango bana
nde baya ba informer o mama to teki mbongo me batindi avocat nana nde aya yebisa yo avocat tango aye na mbongo nyuso ndenge basombi lopango te aye avocat aye na muta sombi lopango na ye avocat na mwana ya leki ya mbanda na ngai José Kelani azana mabeli nzamba limbisa ngai bubul baye na bubul na vandaki awale bazokota bubul abina nga bonane na sekaki na nga kaka to koti tozalaki na muninga na nga wana na koti na vandi avocat lobi mama Jani bana bateki lopango ngai malango mbongo na yo 11 000 10% ya 125 ya 125 fait à la 12 500 $1300 et qui wapi ils pas avocat apesi na otala ekaka okufuta ba mai na bakuranga bi problème ezati car na 10% na futa ba mai na bakura bakamnyoso tu papa soko sika omonanga na zalaki mai miso etondinga Natalia venir à vie na ngai Jeanne Mbole ko kisase yebi o na sali na papa Simaro na mona kili kama oloba kutu ezate afandi ye bubula zo filmer na zo tala nenga zo filmer zo filmer na otala ika nenga zo filmer mwana ya leki ambanda ye mta zo filmer sili mwana ya leki ambanda na ngai José Kelani mwana na ye bubul azo filmenga yaka singa na yebiete na fandi tie sili avocat abinanga resta mbongo yangoyo avocat signé komi alobi bombongo mama Jani tika resta mama Jani signé na signaki tango babimi bakena balabala ti lelo avocat be ko sala photocopie to zela ka photocopie yati na manako mona ngoza buzoba na busoto na fandaki na tali bango nie na yo benga leki na nga zala kimia mbongo za suka vi na yo te me pasi na ngai vi na ngai bolenge na ngai bo jeunesse na ngai na maboko ya papa oyo na ola kisa photo ya vandi oyo na vandaka toujours na sa photo na ye voilà esalinga pasi oyiba mobali mususu te yende mobali la vi na ngai yende kisasa yebi Jeanne Mbole mwasa lutumba na yo kovanda ti lelo avocat na mona ka ete na moni pembongo ngote na bengi avocat ya ko kopianga ta ya muke na baki ta $100 na kozwa pesa nga muke wana abina za pont ya bana ya simaronga papa pona olingi kana na ngebima na miso batakishasa pona olingi kishasa yo kalikambo so nga na vande pa simara vande na bina lobe na bana kisasa yo za na place ya avocat na yo na yo kovanda moto sombi lopango yo aza tellement brutal pas même 3 mois bimto bimana lopango na ye na lobi na papa mwana nanga papa na kozwa kit na tie pa ya photo simaro yali na ko bengelo Molière ata sango na kolela na kisasa bongo yo bangai Jeanne Mbole nazaki mosa simaro ya fulu na kuanga te balabala te via musique na ye na tamboli bamboka ibeli simaro balanga na makango simaro te na kundi simaro ndenge mwasa bakongo kundaka mobali na ye na kenda na famille na bakundi depuis mbongo ande bakundaka motu nyoso bakongo basengaki na pesi namoni komi buzoba oya na songelo mo choloba otoloba bakitela kwa mbongo na mesa mais na développement na ya maloba oyebisi avocat yelanga ta $100 na kozwa donc si nous avons bien compris ou j'ai compris ozwa kambongo ba proposer na mesa te nazwa kambongo wana te ekendaka ba oya mesa exact na leki na simbi wana tozwa kime reste wana ti lelo avocat komi kutu na koganga kosilika $1300 nde ozwa te mais 1000 si je trompe pas d'une façon pour donc 12 000 et quelques 500 normalement on va c'est 12 500 mais batikala na 1300 donc yozwa $11 oui avocat na bango avocat na bango alingi mutu aloba te nalobi ngai na komema bana simaro na tribunal te na vandi na papa na bango mbula ebele 53 ezali awa te namoni ndenge bana na bazokola nakomema bango na tribunal te na telema nasambaka na bana simaro kopesa nga kanda te nalingi na ngai te
nalingi te si même nala na balabala kisasa ekomona likambo eza te yango lelo basalinga moto asombi lopango lelo atomboki na kata nani Eriki nabi ko na mboka te nabi kaka Eriki oyo asali lelo ako permettre ngana bukoka te na lelo so azalaki awa koloba ya koboka mabanga kokanga porte lopango pas même un mois. Je dois revenir lelo oyo grand frère oza moto tangi bozala kombo ya mutu oyo azalaki non seulement artiste et musicien comme on dit soliste, il était aussi parolier na mboka na biso. Si nous avons des nzembo bien na Congo lelo ba histoire oyo esalama na via bato c'est Papa Lutumba. Donc bozaki bato oyo boza e boza bato boza pembe na mutu esalaka. Maloba mama oza mwana mobali ya famille. Qu'est-ce qu'il fait s'il y a une organisation na famille? Au lieu de la binobana, vous avez acteur ou actrice principale, mais vous avez un porte-parole. Je peux dire aussi, oh banoma et pas bandekonayo, et vous êtes là. Qu'est-ce que au rôle banini na bateau baota la biso et une organisation ya famille, ndenge procédé zo kendele, moi na ya mama leki na. Donc on peut dire quoi? Moi na mama leki ya mama na biso, azwa charge. Bobenga Boubou, j'interprète, vous dites. C'est vrai, na yo ki on lobby. Au moins tant papa Koufito ça qui organisation moko professeur Emile Ngoyi Azalaki, Kasongo Azalaki. To kende ki pa ina en kabich to zaki na avocat comme on est maître Serge. To kende ki to sololi ensemble. To ki na bolingo to yo kanaki. Ndenge to sololi ensemble, mouvement ko doit décision te sans que les autres bayeba. Donc, décision est comme ça, aujourd'hui, les Cambofo et ça, tout le monde. Mais, à mon ainsi, n'a évité que c'est le certificat d'enregistrement. Il y a comme il y a le pangoyo, n'a évité, entre-temps, tout ça, la succession, il y a un jugement liquidateur. Il y a un gars comme moi, qui toi, on a bolingo, toi qui ensemble, on qui va gérer. Idée à ma base, qui n'a gâté, qui va gérer. Mais, ma bêtise, on va salir. Bon, va salir ma bêtise, et belé. Dans le lelo que bah 30 000 $, il y a papa na biso na Caen, na France. Bon on est à France. Dans tout à l'heure dans 30 000 $, il y a papa na biso na Caen. Na yoki royoka et pas maître oya yaki a maître Joe Lando. Yemta zwaki mbongo wana apesa ki Mali Paulina Sylvina Laura. Bakabula ka bango misato. Na yoki ba mbongo na biso sa sem kuna bimaka nango. Ngana vandia wawa. Ma comme ce rôle dans la télévision, pardon. Tous les nazo loba ceinture, baotala yo, on peut baoya au loba. Il faut loba. Nana besoin nazo kosa, bango peut loba. Bango on a vu ça sem. Et comme na TV déjà ko bombelo oté. Bango on a vu ça sem en France. Ata nazo mbongo une fois $110. Voilà. Mbongo ya sem une fois. Toza mbongo mo eza na Kenya. Plus d'$1 million je crois. Et mbongo ya papa na biso. Eza na Kenya wana. Droit d'auteur nae fait ba fouter mbongo na ti le leza ko kangama parce que bolingo ezate boyoka nezate na alors amtazo kende kuna dans tout cela ngana lobi boye nazo ki ba avocat na ngai ba yaki to za mito na ba dossier nyonso tout hein to ba dossier to ba preuve oyo naza OK parcelle la succession et c'est et ko teka maté sans que ngana ye et puis ba ko teka ngo tuté parce que toi makambo be biso ba Congo papa ndenga zo mbongo ne boyebité papa ndenga zo mbongo musala sala bango nyonso to bazala ba yebité ngana yebi papa na biso ko leka bango nyonso to papa na biso na avant na kende poto alobi nanga bo Jean-Claude yo ke poto ngana tikali mais soko yoki un jour na kufi na yene loko na kotikela ote nazo ngo le vérité yaka omona biloko mona tila mto mbetu nanga biloko leza nini c'était quoi biloko moko ba koko na ye alala na pongi boyi batikele 5 francs balo tiendo to lamuka doit 5 francs wana a du 5 francs wana na on a zolo ba tata mwasi na ba roya eza na kai ya koma yango pe na kai akoma yango na kai na ye papa nanga koma yango ba tata mwasi na kai ba roya ba ko bela binango nous serons là ka fo yo ka vérité oyo na ba lelo abi oromona biloko soko zui yango bomba yango ilo na pesio yango wana papa kufi awawa nga nazalaki na yebiloko na salaki
olobi na TV te na lobi na télévision zela te zela batata mo se bazotala yo oyebi ke ntango olobi to aba africain zela parce que bayebake makambo mosusu baleki bazosala bazocomprendre te ça va kasi bacomprendre nde lelo ntango baotala émission bacomprendre mpe bocomprendre kaka ndenge tookende lelo oyo papa abengi yo ayebisi yo oya na motu ya mbetu oyo mpo okuti makambo papa alobaka oyo biloko papa aloba ozwa biloko yango obi otika te nakoki koloba makambo mosusu awa te nalobi kaka ndambo wana ke papa moto alobaki na nga na code ya famille okufa na code ya famille zwa fongola babisoko lelo nakufi kende na motu ya mbetu na zwa biloko wana nazoloba no biloko wana ezali ye te alali balotie ndoto nsima okoko na ye alotie ndoto mpo abota bafamile na bamwana babotaki basi na basi ye ntango makoko na biso mwasi aboti mwana liboso mobali kombo ya papa na ye kombo ne moïse bapesaka ye kombo ya moïse parce que baleki na mwana mobali te ntango bazwi mwana mobali baboti moïse papa ntango bani mosala na ye bavi ya pasi ndenge ezalaka bakoko na ye balotie mokongo balotisi ye ndoto ntango papa alamuki amoni mpenza ko 5 francs penza ko ba pièce à 5 francs du yango boy atia yango quelque part abomba yango ayibisanga place atia biloko wana mutu moko ayebi yango te parmi bana nyonso to asimaro et mutu osomba lupango oyo non c'est là na oloba mingi te voilà ndongo tso lobawa na ozongela o mela pe mai ndasati kozana na kanda mbela mai na zongona pa mama ba dire na yo ça prouve que vous a menacé jour asuka oyo moto asomba lupango aya awa ezaki journée moto asuka aye lelo tango aye azotuna ngai mwana mobali mona tia locataire bana baye batuni ngai oti locataire mpona nini ngai mama lokola ngai nana eloko kosala te napene sika okende te ndako monene boye natia locataire mpona futaka bacourant na bamai ye locataire yango moto yango lelo ntango aye atuni ngai nazoluka Christian ngai te Christian asalaka mosala ya butu bakende pozaka bapilone na butu azalaka mpenza akendaka na biso une semaine kanga lopango bongo aye mais soki aye mbalo na butu nakoyebisa nakoya lelo na butu ata 3h du matin nakoya nakutana na ye ngabi Christian asazwa garantie na ye asa mpe na mwasi neta biso azolukela ye ndako lelo mamna osala namoni bokomi osakana na ngai nakoya kobwaka mabanga na kati ya lopango abwaka mabanga wana ngai naza na kati ya ndako nakoyoka bango na mwana mobali moko ayaka asayedaka biso mwana mobali wango alobi tro mo ekoki te okomi brutal boy eriki alingi aboma bato ati nakoya kobwaka mabanga namoni bokomi osakana na nga na tonga ndako wana ngabi ndako wana bilamba na biso eutaka tire ki mwana nga moto atekaka non soko tolongo na ndako na biso te bongo tokotika ndako wana na libanda tozozela ya kobwaka mabanga na zelo mpo ya zelo mbe ya kobwaka maman yoza maman mokolo je dois revenir mais awa est-ce que ekomi makambo ya yo yaya il faut telema lelo tosala émission toza 16h tokoki ba 17h moto asomba lupango azalaki awa alobi ntina butu mpa koya bayo abwaka mabanga kishasa bambuteyage eza ebele ero mpe bakoza mpe na nzela baya na mabanga toyebi te mama moto aza awa aza danger okoki zonga mpe boye ngai no tozongi toya awa tokuti mama libanda en tant que grand frère tala caméra na biso okoki koloba nini na bandeko na yo na moto asombi lupango oyo kolala kola mkoyo akuta mama libanda mpo awa boteli ata sécurité moko te eloko na ngai bala moto asombi lupango eza ya succession lutumba bana lutumba bazalaka 6 il y a un certificat oyo basalaki eza mabe eza yango te alors ngai comme tel mpo na ngai nde navandi bolupango ekotekama te eza parcelle moko eza vente illégale esalami mabe avant esalama fo donc tovanda mpenza famille ya papa baloba basaka baloba makambo ebele esalama na lupango avant papa akufa asala makambo ebele avant tonga ndako awa parce que ndako ezalaki boye tabongisi yango kobongisa aloba makambo ebele alors nalingi te bibembe lala naboyi bibembe bato bakufa naza na mutu moko lisusu komone opimba na Brazzaville président assemblée provinciale na Brazzaville aloba na biso atiki $30,000 epai ya mama moko abongisa lupango ya Lingwala
lupango ya lingwa na yebite soka ko ya kotala soki bonga ou bien bonga te je ne sais pas na bo otanga bakomba bato awa lelo oyo bangi boteka parcelle oyo eza bijou na biso botingi boteka yango parce que audio moko papa lobi na audio alobaki yango azalaki na kanda ata azalaki na kanda soki alobi likambo wana epi azalaki bien te ayaki ja monte boko considérer audio wana te tosali succession na droit balobi boye tant vous la succession audio wana ekomi tombe eza parce que audio moko na maboko ya moto mais succession uti na maboko ya l'état m'tapesi biso ya hôtel de ville ba bino nyos bo accepter que ngala za mwana na mwana ya pa bo ya na biso tata mo se no mwana ya na biso boso yeyo tant tosali succession wana tous les testaments comme tombé ton travail toujours sur base à succession avant bateka lupango oyo il fallait basala acte de succession basala ki angote tant bateka lupango lelo batata mwasi na bino oyo biki bokenda na ba hôtel de ville et c'est bazu pembongo et c'est bazape conscient bazui ata infronté baye baki kutute moko mtero yebisanga o tata mwasi na biso qui a dit Thérèse Jean-Claude qui a dit Thérèse non bon qui a dit Thérèse tata mwasi na mais Jean-Claude yebité baketika 12 500 $ et pas maman Jeanne Mbolé lelo na yolo bateki lupango 125 000 nga oh tala ba benga ba yebisinga oh ngamna bengaki olobi mama ngamna bengaki bango ngabi bana na bino bateki lupango est-ce que boyebi ke lupango yolo tekami bakamwe ngabi yaka na ebisa bino makambo elekini na ebisa bango makambo nyuso ndenga avocat bango yokotika mbongo bango mbongo na bango na futeli bango ba mai na bango ba sokola te betikali kaka na futa nani SNL voilà c'est la 12 000 oyo zwi 12 000 na futi ba nyonso tu na zongiseli bango nyonso na futi ba biloko wana mbongo etikali pa avocat 1300 na zwi na pe ngote na pesi bango kaka bakumba bazwa lokumu likambo te lelo oyo question nga na koloba ya suka pola siko mama tala caméra au dépasser déjà mbongo ba pesa yo zong seli ba locataire futi ba facture lelo ne bateki lupango na la besoin liloba moko pona mama okoki koloba na bana na yo nini o lelo bateki lupango batali na âge na yo te ozana ngo même so ke comme locataire lelo même lelo osoma mbongo ozwi na ndimite kosomba lupango siko pour que vanda okoloba la bango nini dernier message na yo na pesi Marie Pauline na pesi Zizi Lutumba na pesi Laura Lutumba merci bomoni âge nanga na ndako tata na bino 71 na zobima na mai na miso ye moko alembaka nzembo kolela na ngele kikisi bolelisi ngai merci na bino Marie Pauline maloba oyo bimisaki na kati ya ndako olongoli yango bosani yango merci bomanke même ngai na fingi bino te na tribunal komema bino te mais naleki na télévision po kisasa eyoka poto eyoka mokili mobimbe mona oyo bino bosali ngai naza même na malade makolo yango filme makolo na ngai yango oyo Marie Pauline nakendaka wenze te natambolaka te obwaki nga na makolo pasi naza na sa photo ya papa na yo naza na sa photo ya papa na yo nazoloba papa nazoyoka kolela na ngeli kikisi merci bubulu oza mwana osali commission ya lopango obi yo te mais lelo mosombi atangi kombo na yo nga nayebi yo tata mwasi na yo natambolaki na ye oza kowanga na olobi yo te vika azali camarade nanga tuna ye malamu oyebi mama Jeanne Mbole ozo wangana mais lelo moto asombi lopango azoluka yo merci voilà maman en tout cas na likolo to na nzambe na se to na l'état tu as eu le temps ya kosolana bana na yo na bato basombi siko eza na bakonzi oyo ba déjà biso na se ya mokili ba yotala yo oza na République démocratique du Congo eza na ba déjà responsable ope msu baza choqué ba yoki pe message na yo okota la caméra na biso banda na chef de l'état ti lelo na chef ya avenue Vandaka okolo bana bango nini ba yotala nous avons Sénat nous avons Assemblée provinciale partout papa nazo bana président Fati président na biso ya mboka Congo oza mwana na ngai so yokaki nzembo papa yemba ibala Zaire Jeanne Mbole ngai lelo naza libanda naza donc
naza ya kosambwa bazobimisa nga libanda nafutela nano ndako te nayebi ndenge bafutelaka te na misala mpe nakofutela te bakonzi ebele bayebi nga mpe bamona nga bayebi ngai ngai oyo naza libanda bana bateki lopango tala monima ya ndenge bana balongola yango na se ya moi bateki lopango kaka moko te babandi koteka mwa balopango yango wana nayebisi yo papa na nga Fati mama na nga Denise naza mama baati ozalaki moto na biso ya yolo histoire na ngai Jeanne Mbole na Simaro nayebi koyebi yango mama Jeanne Mbole aza na balabala naza mpe natambola te makolo pasi babwaki nga na balabala autorité morale mokonzi ya mboka Jatini Gobila mama Jeanne Mbole oyebi ye bana Simaro babwaki nga na balabala kozanga koboteza mawa merci. Voilà maman wana bakonzi bayoki yo toza pe na bato mususu ya mawa oyo po yebi bozalaka na bango bazalaka pe peme na papa soki bazokotanga bango pe bazotala yo mama Olive papa yebisa ko histoire mama na ye ya mibale na yolo Jeanne Mbole mwana ya mama mwana ya papa Simaro mama tango papa kufi oyebi oyo salaki pona nga mama na yo naza na balabala nasengi na yo kotika ngai te kobwaka ngai te kobwaka papa Simaro te kobwaka ngai te nalele pa na yo mona ngai merci mama mama Mida Chati mama no Jeanne Mbole yeyo yo yebi mama Jeanne Mbole na mema yo na bomwana nga na mema yo na malade osalisaki ngai kobwaka ngai te mwana ngai mwana yelisa na ngai kobwaka ngai te obwaka nga na maladi te kobwaka ngai te naza na libanda mama Amida Vital mobala mama na nga Amida nazaka bokilo na yo mama Amida ayebi epai ya Amida koli na yolo totalani lopango botika ngai te papa na nga Vital merci beaucoup. Là vous avez compris. Vous avez compris, il y a des choses que nous avons eu le temps, Yaruyoka. Nous sommes arrivés, on peut dire pour aujourd'hui, nous sommes arrivés précisément à la fin. Mais dernier message, Nayo, Nabi que vous avez choqué na ba petite sœur Nayo, vous avez choqué na ba maman Leki na ba tata Mwasi, mais non, maman Leki te, ba na tata Mwasi pété, ba Leki nanga propre baza 5. Mais ak basali, ba ibarake papa salaki lupango papa salaki tongaki ndako ya kufi atiki yango biso to ko tika mo vanda non parce que za ndako na ye boti pe to biso to boti bana lelo to zo bengana ka ko bengana kaka mama abima aboti te yango bo bengani te wana en tout cas na d'accord na bango te kuna albai na mama ndenga za na zo azoyoka ngai akobima na ndako oyo te tike tant que justice est quatre noms likamuto ke na justice te ceux qui parcellent la succession te papa na obwaka mabanga na awa mais ceux qui parcellent la succession ngana yé to kuta na face à face a mona ndé na zalaka ngaza na donc mutama tata ko leka kutuye asaka na ngati na mbongo ne ba ni tali ngaza pe na batu de rien nga na ko benga papa tendai na bengi ba konze bele ba yeto vandi na moto bunda na ngane ba ko kangati na ba na Brazzaville so kati Brazzaville au kamwa on a dit que parcelle oh maman Jeanne a robimate tout c'est sa justice ana kosenga na artiste op maloba na ye esalama ba respectant nga senga biso monima to tia monima apesa biso ba bilo mbule ko beta mbule beta azalaka prophète kakepe beta da bilo misata la ka biso na vie esalama na temps oya ese alobaki ko salama ba konzi ba otala yo okoza pe na maloba ya papa et vous allez appeler courant posa moano yo batike la kodia ya famille o atati de notre yebite makamba batike la moza nango okolo bani eloko na za ko lobaboyi papa alobaki na nzembo mo asaye na Félix na suka ba conseil oyo bozuite na banzembo na ngai boluka yango na Bible na pesi conseil na batu nyonso to baleki nyonso to bazo sala mabe batanga na Bible suite ya ba Bible oyo ko négliger mwana moko bo négliger et suka kandenge nini ya Joseph suka kandenge nini
histoire on est sur na Joseph boye bien côté so batanga ka Bible ba woye ba yango Yesu Christ babwaka kaye na batu ayete to bomaye melelo to nani mokonzi Yesu boye biete nazo bisa boye na bakonzi so mboka mama oyo aza moi papa na biso lokota kaye na balabala tete abala ka ya pesa mbongo dans le temps batanda bala basi mi balé misato mine abala ki basi ne mi balé officiellement abala maman Jeanne Mbole oyo apesa so balé ki nga ba yebite apesa mbongo ya libala batu balia mala sala na yebi histoire wana na yebi yango alors c'est pas normal bako maman ba boaka etala ninga zobela ndenga zobela wana mwana moko bimisa mbongo te baselisa mama oyo na biso nyonso tu même ngana zali on a bimisa mbongo te mutasalisi mama oyo producteur oyo abetisi ba wera awa Amadou Jabir Jabir abeti ba wera na martyr ye mutapesi 7000 mama je crois on tambola $7000 yango nazo tambola na Amadou Jabir nda futelinga hôpital na ngiringiri $6000 afutelinga mbongo ya bakisi nyonso Amadou Jabir nzambe amona mwana nanga nakoma otambola papa kotalika munanga papa ko bwaka ngati bateki ngai ko kotalika munangai kotika ngati Amadou ko bwaka ngai te na tambola ka likolo na yo na bela ka nzambe abomo ipona yo kotalika munangai ko bwaka ngai te en tout cas ndenge ba mise balobaka artiste ne meurt jamais mama zawa mwana za awa Amadou Jabir ndenge zo sunga continue toujours kosunga mais ma makase ye lisusu plus que oyo salaki kotika mama te to mona déjà volonté oyo zaki nango ko zala na besoin kazala ka en vie et au l'accès mola mwana nous sommes arrivés à la fin il y a des gens au batali biso dernier message na 1 minute au rolo bani ba konzi mboka nyo surtout ba yoki likamboyo surtout président na biso Félix na on a sepeli ming parce qu'il y a biso ming tant papa kufa comme ça $632,000 pour bakunda papa $632,000 président Félix nena zala zo kanga abimisa $632,000 pour bakunda papa na biso simaroma c'est va pese honneur au pese ki na Congo alors na sengi ki na yo oza tata mokonzi vraiment pardon kota na l'histoire oyo to si ça no makambo parce que ça bien té bon ko boka maman boy na libanda po abotité te za malamu te biso to za bana na ye papa na botinga za mwasi na ye donc na benge mabenge mama pona nini so na ana tungisa mama ana transporter pesa a opesanga mama na nzala pesa ngabilo a opesanga tant na ya utaloba nga tamukolo ndaku ye ye unazolo bago lelo yo bozwa boteka lupango na baleki na basali acte basali naza d'accord ata mokete naza na avocat déjà to na ba prévention surtout au na justice. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin du matin pour l'acception comment lupango eza lupango munene $125,000 au bateki lupango yo en tout cas olobi babwaki lupango na biso babwaki ko bwaka donc le ba kabeli mutu mo lupango donc niveau lupango $1,000 te yango te ko si montant pété na lingi pe montant ngote na lingi yango tout parce que tant bateki lupango nga naza mwana liboso ya simaro fa na zala wana nga naza na Kinshasa na poto te ah maman 12,500 yo na no lata 10 francs ata 1 franc 10 francs c'est trop 1 franc et le côté merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin du Nomassam, je viens de le dire. Si vous avez aimé, vous continuez à s'abonner toujours, c'est Afrique Info Télévision. Merci à Montréal du Nomassam pour merveilleusement pour les soldats régie finale et à notre cordon Chaton Kolo, à Fabrice Kitan, vous parking à Badjogo. Merci d'être avec nous, à Frank Stemai Kisuka. Voilà, Afrique Info, c'est Krenangoy Amoyo. On se retrouve au prochain numéro. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous.